Mbote bandiam dejelete mafuta sika ezali nga bino la grande dame nzamba mona pe apambolela ngai bino ka na cadre actualité nde tomesana koyela bino basango pe kopesa conseil bandeko ba bolingo Mike Kalambai au cœur d'un scandale. Bandeko papa pasteur afingi fan na public na Instagram na page mafinga penza ya mabe et le frère asali nini rien de grave. Il a juste posé une question. Il avait juste posé une question qui est une proposition. Et tout ça, la émission. Il y a 2-3 jours passés sur Challenge, il y a Martyr. Mike Kalamba Robert à la Martyr, juillet l'année prochaine. Tolobe la Kiango et Mikolo, Martyr et Tomboki. Et pas magicien, moi qui les autres, on est moi, challenge, mon robot. Ou à Betty et atondisi te tout ça là même émission en disant o nzambe pe o ke beta ba martyr parce que Michel Bakenaza na concert moko wana je crois moi o et tolobaki est-ce que ezali kaka pona o wana bazo beta ba pe ba ke beta bo balakisa ke ba pe capable ba o nzambe pe ba robeta to eza nzambe nde mutu azotinda bango parce que à ce que je sache moi na nzambe to pe mosali na nzambe nyonso avasala eloko il faut azo aval epa na papa epa na nkolo. Et en parlant de son concert bino boyema bango ndenge ezalaka aobeta concert il faut moi olobela yango il faut moi bapib il faut moi baposte il faut moi bakotya partout bino boyebi motu na motu ana motu na bato na ye motu nyonso na bato na ye surtout quand on est star on est tous nous nyonso toyebi wana motu moko ayebani motu moko bato balandaka motu moko bato surtout bayembi bandeko passer Mike kande bomoni to postele bino to pe to cheli bino nini commentaire yango wana to pe ba commentaire yango au fait ezali na page na Instagram sur l'affaire concert na Martyr. Et Fan a posé juste cette question, pourquoi pas avec Denis Lessi? C'est une question, tout le monde n'a pas même temps une proposition. Pourquoi pas avec Denis Lessi? Est-ce mauvais? Naebite, est-ce qu'il y a de quoi na lobby mabe? Est-ce qu'il y a de quoi na fingi? So ezaki ata alobaki likamoko énerva qui epesi kanda to je sais pas. Peut-être botoro lobaki no a passer à sali mabe mais ndeko wana moto abandaki ya pousse ya bu toza batu bino bobika makambo ndenge ezala bandeko moto afingi tatunika motuna pourquoi pas avec Denis Lessi bandeko bota la réponse à Mike Kalambai yango wana eza te ke to fabriquer to fonder afingi ye kizengi zoba mafinga mabe boye mafinga makasi boye mangala makasi boye papa pasteur okambaka bato na église okoteya bato nini ke mafinga ya mabe kofinga ya lisumu bible ezoloba na Matthieu moto abengi ndeko na ye raka azwa digne ya kozala brûlé na fe ya GN bandeko soki ezalaki ata moto yango amanifeste buzoba toko comprendre abengi ezoba parce qu'amanifeste buzoba. Ndeko a posé juste cette question. Il n'a rien dit de mauvais. Il n'a rien dit de mal. Il n'a pas insulté. Il n'a pas dit quoi que ce soit de mauvais contre la personne de Mike Kalamba. Il a juste posé la question. Qui est en la forme d'une proposition. Pourquoi pas avec Denis Lessi? Parce que tout le monde a pasteur pétage à Rosala, à Zana Studio. Azo préparé album na ye ya afro pétage banzembo tozo yoka ngo déjà pété nzembo na toyoka yango ya quelques mois passés et lobi na buto yoka moko naza na kuiti ampiaka wana Denis Lessi na ke ko luka docteur pour sala nga consultation bandeko Denis Lessi pa yembaka na ndenge na ye ndeko wana yango atuna ye motuna pourquoi pas avec Denis Lessi po eza pe na bato baosepela na banzembo ya Denis Lessi bandeko c'est si simple il n'était pas obligé ya kofinga ndeko oyo
Sora sepelaki nango te comme question proposition. Il ne pouvait que se taire. Anga vana ne kimi eleki nango. Mais bandeko a osé kofinga même mosali na nzambe. Bible zolo c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ezolakisa misala. So batu balobi o batu balobi. So batu balobi o bo respecter basali na nzambe. Mosali na nzambe ba ko respecter. Wa finga bato na public et moutongo asali eloko te s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce que ezaki attendre ko wana alobaki ne mabe on peut comprendre. Vraiment, attends vous-même, même moi qui vous parle, attends lelo oyo. Je sais pas, en tout cas, naza parfait te bolimbisanga, mais en arrivé jusque là, na yebite, nini penza. Donc misala ezo funda, misala ezo bima libande ezo lakisa. En tout cas, à qui on a affaire baba, tango to zalaka na bango to benga basel na nzambe, qu'ils sont réellement. Pour Bible zoko lobela na biso sur ba fruit de l'esprit. Moi na nzambe il faut za na bambuma molimo, le contraire bambuma molimo zali ba œuvre de la chair. On ne quoi manifester ça ba œuvre de la chair. Nzoto na nzoto nzotologie. Donc naibité. Même une personne, excusez-moi, en tout cas naza dire parce que ah mais non. Moi na nzambe serviteur de Dieu azalinda kisa. Il faut que vous ayez exemple. Paul alobi, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Jésus était un modèle. Donc, mutu nyonso oyo mibengi disciple à Christ. Mutu nyonso aluki à s'identifier à Christ ou encore à mibengi disciple à Christ, il faut s'identifier, donc il faut ressembler, il faut refléter. Et on moni Paul aloba, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, né de nouveau, s'il vous plaît. O abongoli motema, ya kombote, lelo bat nyoso ba mba na nzambe po akenda l'église. Po ayembaka po asala likambo songolo po ateyaka. Mutu o andimeli Yesu ya solo. En tout cas, il faut azala na ba ressemblance à Jésus-Christ. La première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens, c'était à Antioche. Bangote batbalobaki on est des chrétiens. Non, les gens ont constaté qu'ils ressemblaient à leur maître. Nakoloba, na elateli, na misala, babengi ba chrétien pour ce qui veut dire comme Christ. Est-ce que Jésus insultait les gens? Bandeko na ngai. Même Bible ngo totanga kawa na kati ya Bible yi des hommes de Dieu oyo basilika pe de baswana ba discuta mais ko swana moko ya bonzambe. Paul na Barabas discuta baswana eza na kata acte des apôtres mais nulle part makomi ezoloba na biso ke no Paul alobi na Barabas ya mama la yo. Parce que lelo otomona ba pasteur ba ofinga batu mafinga ya makasi ya mabe ya salité. Et là pasteur mona mboko na zali na Angleterre. Ba mikolo eleki quelques années passées ba enregistré. Au fait, c'est vrai, mais ma provocation va biloko wana ezalaka nango surtout quand on est une personne publique. Mais il faut la maîtrise état mosala na nzambe. Bandeko, pasteur abimisa mangala moko so na bandiko loba na bino bo ontima te. Même une personne bien éduquée ou païen akokoma na niveau wana te. Il y a des gens qui sont éduqués Ah oui, et ça na batum sula bandong na bango ipana bango kande na ibisa bino l'autre fois nous chez nous ba mama finga ezala te yo. Tokole belé c'est vrai entre vous boko swana bo discuter ezalaka nango. Mais babilo ba mangala moi makasi ba mafinga non. Même une personne bien éduquée a coquille jamais kokoma na niveau ko finga mutu et puis ba mafinga ya mabe bandeko ndeko asali nini ngai eloko kande zoka musanga pezo lekelanga yangwana car rapport à tout nisoki akoyi ko sala featuring to pe ako bien bana Deniles donc ce qui veut dire de Deniles des mots Deniles na ebite Deniles nani akenda ko yamba Koffi Olomide l'autre fois na Koffi Olomide za chrétien Koffi Olomide za pa pire vie na ayamba ki ya wa vidéo ne tambola ke sala ki scandale na to ala batu balobaki n'importe quoi. Koffi Olomide akende so pe na lia répétition ya Mike Kalamba so pe yene mutu akendaki on dirait Koffi mutu akendaki ayambi et puis revient na ye
Ce que Denis Lesi autre battu sur la que non a passé à Moussal Nanzambe malgré pétage parce que mututu a pétaka na ye ya solo wana vraiment kapo batuni ndenge on a do Denis Lesi azali na ebité nani toko qualifier to toko loba nini par rapport à réponse au Mike apesi bandeko na ngai epesali pasi et y a eu des gens talaka page et puis na esika public oyebi ke bandeko na ngai eza mamingi eza pasi taboyebi so nzambe alobi exposer moto malgré basi exposer na nzambe esi exposer ne bango déjà depuis la nuit des temps mais bato bazaka aveuglé o se contrôler te o réaliser te que mama eloko na kosala yango te et surtout na miso ya bato bandeko eloko Mike Kalamba asali il faut senga pardon si faut longola ata longoli poste yango esi etamboli esi ekei ezongi elobaka bakongole biso nyonso mpe tozwi yango tokosalela baémission bandeko esali pasi mawa na soni comment mpe okoki kokóma na niveau oyo babengi yo mosali na nzambe mais non il faut avoir la maîtrise de soi yango na bandeko koloba na ebandeli et le fruit de l'esprit bible ezolobela biso sur bambuma molimo toza na tempérance toza na joie toza na paix toza na maîtrise de soi toza na ezalaka 8 ezalaka 8 mosusu wana ezalaka nini bokomplete kaka c'est normal ere moko babilongo ekimaka baevre chère ezali baevre chère oyo eza le contraire ya bamaîtrise de soi ya bamaona misusu bamafinga nde eloko tata na biso asali dezolakisa mpenza ko Mike charnel Mike Kalamba charnel eza nga te misala oyo ya manifeste ekokolandisama na makomi nde mutu ezokokalifie nde lo charnel on peut pas insulter et puis on se dit homme de Dieu et ya mabe ya kokamwa eza ke mutu yango afingi te mutu yango asali eloko ya mabe te soki ezalaki ata mutu wana afingaki to aloba elo tokoloba provocation c'est vrai akoki mpe kofinga te na provocation mais quand même ekoki koakite ata na miso lete mpo nde eza na soki lelo eza ke bake esamba to ndeko wana porte plainte bakende tribunal ata bino moko Mike Kalamba akoloba nini pour baomona mutu on a posé juste question pourquoi pas avec Denis Lesi et toi tu l'incites pourquoi baokangaye donc aza condamnable ou encore coupable na miso ya nzambe bandeko ntango toyebisaka bino bakenda église na loyenge te église ezali ya bénédiction tout comme église ekobebiselo vie omoni bisiko okenda kokota wana oyo nake esambela rassure toi ke nzambe aza wana église bakenda yango te mpo paster abogare mpo paster ayembaka bien mpo paster azaka gentil mpo paster aza songolo pakala non c'est ta vie qui est en jeu c'est ta vie qui est en danger il faut prier et demander à Dieu Seigneur est-ce que je peux y aller parce que il y a des endroits où bato bakobenga ba église mais eza ba sanctuaire ya satana ba synagogue ya satan oyo bata misala mabe bavandi bazwami bamaske kaka bambelire extérieur mais au fin fond makambo mosusu et ces gens-là sont en train de maudire la vie des gens au lieu de bénir. Ah oui, je parle de la part de Dieu, mais c'est dans la Bible. Si peut-être aux ali fans, il y a Mike Kalamba, désolé pour te léser, mais je ne dis que la vérité. Ezalakate. Donc, ozo ça fait ça misala ya bato bolanda soi-disant basel na nzambe. Et puis nzamba ola kisaka ke non. Au fait, on a linga nzambe. Nzamba lakisi ba onka ke non. OK, botala concert ango ya martyr o bino borokene ko bina soki soi-disant bisengwa lola. Siko botala mutu ango oyo soi-disant a omemela bino bisengwa lola, botala lolenge na ye. Tombeau blanchi, pourriture. Mutu na nzambe aufinga mutu kizengi, aufinga mutu zoba, mutu ango asali nini eloko te. So ezaki ata finga ki toko comprendre. To aloba elo mwa mabe to benga en provocation. A pousser ye. Mais mutu a posé quelques questions. Pourquoi pas avec Denis Lesi? Pour tout le monde a Denis a embarati. Malgré pétage. A koka ene ko seka. Tout cas on le bande ki azaki pas obligé ko répondre te C'est pas obligé de répondre te. Ça s'appelle la diplomatie. Hein? Ya on le baba français belé à maël était
Moi, Nzambe. Oh, que le Seigneur nous vienne en aide. En tout cas, ça passe, hein. Ça scandalisé. Et scandalisé. Et scandalisé. Parce que la minute, ils ont tambola. Ils ont tambola, tambola. What a shame. What a shame. Moto na Nzambe. Encore batongo bayoka personne te. Plus grave nani Mike et hasard. Mais ça passe chez ma ouais. Et on se dit enfant de Dieu chrétien. Plus grave. Pasteur. Char. Et Torosamba et liboso ankolo. Que le Seigneur nous épargne, qu'il nous aide. Ya mawamingi, ya pasi. Bandeko esali pasi ya. Komona biloko ya boye fo mona siko ba parce que babisika bongo bapaye bazanga te neti o nga na cheli bino nga na zongo na page moko na Facebook lo babambi yango na page nda siko mokili mombezo mona ekuna pa fingelaki bato mipanzi bazo komante bazo seka pasteur afingi poni kofingisa koyokisa komba Yesu soni boye ko poni kofingisa Yesu boye poni ko crucifier Christ na ekulusu boye. Bible ezoloba na Hébreu, je crois na chapitre 11. Kana ebandeli wana. Que toza environné na si nombre ya ba témoin. Tokeba na bamasumu ekoki kokanga biso si facilement. Ouais, ma Bible, fallait n'attendre verset wana. Nous sommes environnés de si grand nombre de témoins. Ah, fallait n'attendre ango. Bible na eza mosika bandeko. Donc cela veut dire quoi? Verset linga koloba nini? Verset wana ezoloba kaka ke miso bato etalaka biso. Ba païen ba bato nyonso baza zinga bazana ba miso na ba poche te. Yango bomona soki mosali na Nzambe mo asali likambo. Oka Ezaïre eziki bato ba ko sala ba émission na bandenge na bango. Faut mona façon ba ko décortiquer na makambo ba maîtriser tellement ba lokuta na mambo ba éviter pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Donc nous tozalaka na droit ya erreur te. Pourquoi? Parce que Bible zo benga biso ba lumière du monde. Na nzela na biso nde mokili fo engenga. Bible zo benga ba chrétien ba sel de la terre. Mungu wa musana ngo ezaka nini? Mungu wa musana ngo ezaka kopesa goût. Mungu wa musana ngo ezaka ko conserver biloko po epola te. De ce qui veut dire bisiko nga na za étant chrétien étant mwana Nzambe, il faut na pesa kimia, il faut na mema kimia, il faut na panza bato te, il faut na kabola bato te, il faut na sangisa bato. Il faut na pesa sourire. Il faut na ngengisa. Il faut na lakisa nzela et non le contraire. Bible zo benga biso ba sel de la terre et benga biso ba lumière. Ba mwinda. Mais ce que vous avez vraiment à vous-même. À vous-même. À vous-même. Bandeko pona chite. Ma combien zoloba que la création tout entière soupire. Et attend la révélation de Fils de Dieu. Bakoma Fils de Dieu au pluriel. Bakoma Fils de Dieu au pluriel. Les aïeux souté. Il s'agit de nous, chrétiens. Nous, enfants de Dieu. Biso de ba Fils de Dieu. Mokileze la révélation. Na biso. Donc, bisonde, il faut se révéler dans le monde. To la ki sabango Nzambe. Bandeko, est-ce que boye barake? Surtout batu oyo bazaya ba famille na biso. Donc, convaincra bango ki bon Nzambe na biso te na nzela ba mateya, tel que je suis là na teya je prêche. Bato baroyoka ngai mingi eza bato peut-être musiko ba ebinga te. Bandeko nanga, famille nanga, c'est pas vraiment la prédication, hein. C'est vrai bako landape, mais mingi et belete balandaka. Mais eloko nini e convaincra batuana ou encore il faut convaincre batuana que effectivement nous sommes nés de nouveau. Eza lolenge la biso bizaleli. Bandeko etamboleli bizaleli ya mwana Nzambe ezalaka évangélisation monene numéro 1 ya kosakana te. Yesu aza malamu. Amen. Eza bien. Yesu bongolaki mapa 5 ekomaki soki 60. Eza malamu. Mais qu'est-ce que toi tu dégages? Qu'est-ce que toi tu reflètes? Yo, na ndako bisika yo vandaka. Est-ce que bandeko na yo bako confirmer que non, abongola motema? C'est ça être chrétien.
Si ceux de ta famille sont incapables de confirmer que non moto a bongwana, en tout cas, au tikala ko bongwana te, au komina noté, il faut bongwana. Oh bambuma molimo ni, oh bambuma nini, oh ba œuvre de la chair, oh bambuma molimo te, parce que moi nanzambe né de nouveau, ako finga te ngati, c'est la Bible qui le dit. Et na circonstance nini, na raison nini bandeko, boye, et à ma mingi a passé. Botala rabat bako tchaka bino ba maboko, parce qu'on donne que c'est qu'on a. Une telle personne a mami ki yo maboko, azu un molimo nyoso, impolitesse a kotisio, arrogance a kotisio, orgueil a kotisio, impudicité a kotisio, ba vaseline a kotisio. Bandeko, et pesi pasi, et pesi mawa, nzamba sunga biso. Et ça peut en même temps interpellation pour nga, pour na yo. Parce que Bible zoloba makomi na nzambo ezalaka nde toloba ke nzambela mino mibale. Quand tu pointes du doigt à une personne, musapimo ozozongela yo. Nga moko pe ete ya ngai. Oui, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, il y a des gens des fois qui viennent nous taquiner. Nga ekomela ngamba lebele, il y a des gens qui fingo peza ma salito qui motema passe. Combien de fois dans TikTok j'étais insulté. Il y a un moment même je m'étais dit pardon. Il y a de ces sujets-là je n'aborderai plus. Ah oui, il y a des éducations na ce qu'on a osane. Na zongi si commentaire na fingo ya maman na yo. Mais attendez, toza wapi. On est où là? On est où? Maman, papa yo zo landa ngai, wa mwana nzambe né de nouveau, tout mon on a misala. Et vous avez l'avantage à Lola. Lola est gagné. Pourquoi? Parce que y en a bat ba vous avez convaincu. Pe ba ya na Yesu na nzela maambuana. Nandela ya lolenge wana ya bizali lona ya comportement ozoko affiché. Mais si c'est le contraire, hein, eza ko kangela ba tu porte à Lola, nzamba ko tuna yo. Ba amo ba ko bunga wana na ba na kozanga ko mona misala ya repentance katina yo, parce que Bible zolo va produire le fruit digne de la repentance. Et ces âmes qui seront perdues à cause de toi na lolenge oyo o tamboleli. Maman, papa, yeba ke baba amonzamba kufela ne kulusu. Enzamba rotuna, tu en rendras compte. Et anet bama e kalambai. Et loko asali en public comme ça. Et bapayen ba moni. Et vous croyez quoi? Ceux-là qui n'aiment pas, oh bandimara déjà été. Ou encore balinga okende na ba église te ba rolobane. Eh mais tofa na biso. Et parce que tu nga kutu na sambela te na finga raté. Et bongo muto aboye azabe passer no kesa ni na on église. C'est ça. Nde lo ba tebele ba yebate. Yango na lobaki na salle émission maman papa. Moi na nzambe gloire à Dieu mais et mon na misala. Muto a parfois zate oui mais avec l'aide du Saint-Esprit c'est possible. Hein? Ya kosala ba effort. Ya kosala malamu. Bible zolo bango. Makomi zolo bango. C'était ça pour aujourd'hui. Ce Zembano Liboso ya ko visiter biso. En tout cas, aux gens qui ont biso moi libonné. Nzamba mona pambolela ngai bino moi like na yo moi commentaire moi si je sais au sala malamu. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime quant à moi. Na boni bino mbala ya sima, la grande. De bonnes choses, merci, au revoir.